Ingeta, 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 la famille Bokota, Bokota, Bokota. Bokoto, 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 dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo, yakoinda nde yakoinda, yakobeba nde yakobeba, yakosala pasi mingi na motema nde yakosala pasi mingi na motema, yakoindisa nde yakoindisa bandeko nanga kande toyebisaka bino na ndenge moko ya somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, chers Bouchou, salut, chers abonnés, salut, chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bandeko nanga kandenge na yebisaka bino soki makambo ya koloba ezali tokoya koloba, soki ya koloba ezali te moyen ya koya ezate toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier ezali ba situation ezali ba circonstance ezali yango bomonaka biso toyaka toujours na lombango toye lolo bandeko nanga na dossier na makambo ya ndeko na biso Nathalie Makoma na bandi ebela bato biso nyonso toyebi Nathalie Makoma ebele ya bato kande na lobaka toujours et encore basepelaka na ndenge akoma. Il y a aussi d'autres personnes oyo balingaka na bango Nathalie Makoma te. Bao sepela te na ndenge Nathalie Makoma akoma. Bazo linga te na ndenge Nathalie Makoma akoma. Kande na yebisaka bino kokoma ya mutu edepandaka na ye moko. Soki ye moko asepeli na ndenge azali. Soki pe asepeli na ndenge azali te. Ye moko nde akoyeba ndenge nini akochange ezalaka toujours bongo ekendaka toujours bongo na système moko ya bongo voilà. Avant na kokota na dossier pe na mozindo ya makambo na biso oyo mama Étoile Inès TV amemelaki bino lelo concernant Nathalie Makoma ekozala malamu et encore malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, Kimobali et Salakate, pe ezamu kie, mama azo sepela te na mbetu, na gavke, elamu pe feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibrome, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata okomi na 65 ans, mama okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope lalakate, tozali na solution na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, gavker, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na gavker, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela batela santé na yo bandeko nanga soki okobatela santé na yo te mutu moko te akotikala kobatela santé na yo te eza toujours ya motuya eza toujours ya malamu en tant que mutu koyebaka ndenge nini toujours et encore ya kobatela ka santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu la famille habari njema gavker aye na ba solution ya makasi gavker aye na ba solution ya kitoko concernant surtout et encore makambo ya mabota. Tango tobetaka lisolo ya makambo mabota toyebi ke ba couple belé ba famille ebele baza na problème ya mabota. Yango gavker aye na ba solution ya oyo etali makambo mabota. Yo mutozo kumba kazemite. En tout cas benga gavker na lombangu ba solution ya kitoko pe ya makasi ezali na ndenge moko ya makasi. Voilà.
Pona bandeko na biso nyonso o bakoti sika na chaîne na biso ya Étoile Nines TV. Kande boyebi na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non. À chaque fois que Étoile Nines TV arobando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Vous informer c'est notre devoir la famille. Tokoboya yangote pe tokowangana yangote ezalaka toujours et encore musala nabiso yakoyaka ko informer bino na temps moko réel. Voilà. Tokota na mozindo ya Nathalie Makoma. La famille c'est connu de tout le monde. Nathalie Makoma hein, na ba debi na ye. Nathalie Makoma abandai ko servir Nzambe. Hein, abandai ko adorer Nzambe. Abandai pe ko yembela Nzambe biso nyonso tomona. Et déjà, et la telina bango, ndenge babandai ko lata tango babando yemba. Moi je me rappelle, tout ça qui bien sûr moi banamike mais quand même à Jezalaki. Déjà tomando yo kabatu belé babandaki ka koloba ke non Nathalie Makoma na façon na bango ya kolata bakosila mabe. Batu déjà babandaki koloba loba mais biso nyimoko toyebi kaka congolais alingaka koloba biso to bando kanisa kaka ezaka ki mutema mabe ya ba congolais ezaka ka ki mutema mabe ya ba congolais. Toye kolala toyaki kolamuka ka boye ale toye komona Nathalie Makoma ayaki kobala. Na libala oya kotaki Nathalie Makoma akomi kobota bino moko boyebi mwasi déjà soki akomi kobota mwa nzoto eyaka mwa munene. Eza na basi mosusu o basalaka ba régime après kobota après komelisa mwana soki mwana akati komela basi ebele bakotaka na ba régime pona kozongisa banzoto na bango. Ya aussi de ces basi mosusu omona alingi na yete mosusu azo préféré na ye na mwa nzoto monene oyo akomi nango. Kande boyebi ezalaka penza mabe pe makasi soki muto zaka na mwa nzoto moko boye esi ekauka neti mutu moko aliaka te. Surtout moi si alibala esalaka moi bien mwa nzoto ata soki famille na bino ezomona bamoni ke mwana na biso na libala kendaki mwa nzoto ezoya. Sikoyo ya Nathalie Makoma ekomaki mwa munene mwa nzoto ekomaki mwa ebele. Siko na nzoto wana ebele wana tomonaki ba congolais ebele babandaki na bango kosepela te. Nzoka mobali na ye pe abandaki kosepela te. Bino moko boyebi ka mibali o bazalaka na mwa mbongo na bango babandaki na bango kolinga te na ndenge ka ndenge ezalaka Nathalie Makoma akomaki. Alors eyaki kosala ke Nathalie Makoma akendaki kokota na ba place ya ba esthétique bakata ye ba mabumu bakata ye balongola ba mafuta na nzoto. Alors eyaki kosala ke Nathalie Makoma ayaki kokonda kutu oyo ebele ya batuti lelo babangaka Nathalie oyo akoki kokweya te soki mopepe penza ya makasi eyeli Nathalie Makoma akoki kokweya te. Tomonaka déjà batu ebele balobaka bongo. Kande boyebi bablo mosusu eza na batu mosusu batiraka attention eza na batu mosusu pe de leur côté balingaka na bango ko tirer attention te. Alors Nathalie Makoma kokonda na ye wana bandeko nanga en tout cas batu ebele babandaki kokamwa batu ebele babandaki na bango kosepila na kokonda ya Nathalie Makoma. Tango aye kokonda Nathalie Makoma pe aye komikotisa na makambo ya biyemba ya miziki ya mokili. Au-delà ya ba makambo wana Nathalie Makoma akomiti na niveau la famille ya kobandaka kotambola kaka na eloko ya kati ya bilamba moye kotuna lobango ezate. Pourquoi? Parce que il y a de ses parents au balandaka biso avec leurs enfants. Alors nga na lingaka te bablo mosusu biso wana to loba na lingaka te. Alors eyaki kosala mwa bongo la famille ka ndenge ezalaka na système moko ya somo. Na kosala bongo eye kosala que Nathalie Makoma aye ko changer pe elateli na ye. Toyebi biso nyonso ke Nathalie aza mwasi moko abande ko servir Nzambe. Nathalie aye ko changer kolata. Nathalie aye ko changer basuki. Bino moko bomonaka ba photo ya Nathalie Makoma ndenge bakataka ye suki basuki nini Nathalie Makoma atiaka penza na mutu na ye. Oyo batu mosusu bazalaka avandi boya komi komituna ezakaka la sœur Nathalie Makoma ezakaka muto bandai kokotisa biso na mozindo oyo nde akomi lelo bongo. Batu mosusu tomonaka balobaka toujours que non mobali na ye azalaka la base yende asalike Nathalie Makoma aya kobeba lelo. Il y a aussi d'autres personnes au balobakate que non Nathalie Makoma aza mukolo soki lelo a baby
eza mobali na ye te, eza pe mutu te, mais eza ye moko Nathalie Makoma. Pourquoi? Parce que aza mukolo, aza adolescente, aza mwana muke te. Alors makambo o penza nga mama Etoiline Ines TV na memeli bino lelo eza dossier oyo ya concert na bango oyo ezo salema. Ba Nathalie Makoma groupe na bango babandaki koyemba, c'était en 2002. Nde penza groupe na bango ezalaki créé, nde place Congo na biso pe mokili mobimba eyaki koyeba ba Nathalie Makoma. Alors na 2025 oyo groupe ya Makoma eye ko totaliser 25 ans d'existence. Na 25 ans wana d'existence, de leur côté balobaki ke non tokoki kovanda ka boyete, Nzambe abateli biso, Nzambe azana biso, baza toujours et encore na batu oyo babandaki kolanda bango depuis kala. Batu oyo babandaki kolinga ba Nathalie Makoma ti lelo batu wana balingaka bango toujours. Alors balingaki basala mwa eloko moko boye ya kosepelisa penza ba fan na bango. C'est ainsi que ba organisaki concert, ba beta concert wapi na France. Concert wana ekosalema, ça sera au mois de décembre si je ne m'abuse pas, hein. Nde bakobeta concert na bango. Alors concert na bango wana bango nyonso bakozala, bango nyonso bakokenda, y compris Nathalie Makoma. Avant nana kota na mozindo ya makambo oyo ekomeli Nathalie Makoma la famille, kande boyebi tango tobeta lisolo aba Makoma to mona ka Nathalie Makoma te. Bazaki ebele tozo mona pasteur oyo akomi le prophète Moïse Makoma, izalaki na bapegi bango nyonso wana. Donc baza ebele mais bato ebele tango babetaka lisolo ya Makoma bamona kaka Nathalie Makoma. Bato ebele bamona kaka non Nathalie Makoma. Bato ebele bamona kaka Nathalie Makoma, mais to bossa na kake tango tobetaka lisolo ezalaka Nathalie Makoma te. Donc bandeko na ye nyonso ona olo babandeko na ye nyonso na concert wana batu le Makoma kande babandaki bango nyonso bako kende ko beta concert. Na minute okutu to olo babandeko nanga ba répétition ezo salema matin midi soir, ba osala ba répétition na bango pour que tango ba obeta concert makam nyonso ekende malamu. Alors dossier eza nini, situation eza nini, makambwango eza nini oyo ekomeli Nathalie Makoma. Namona ki quelques personnes parce que na sala ki émission pour na koya ko sensibiliser batu ba somba ba billet, pour na koya ko sensibiliser batu que non ndenge za boye to soutenir bandeko na biso ya ba Makoma, to soutenir bango to tika bango te. Na yiki komona quelques personnes ba yiki ko benga mama Etoiline balobi mama Etoiline oyebi ke ozama be. Ngana otuna ka batu na zama be na sali nini, na zama be na nini. Je m'excuse. Il y a de ces personnes au bazo benga balobi non mama Etoiline yo moko oyebi situation ya Nathalie Makoma. Nathalie Makoma na ndenge azolataka. Nathalie Makoma na basuki na ye wana tolingi tomona ye na concert te. Nathalie Makoma aya koyemba te. Tokondima bandeko na ye mosusu baya koyemba, mais Nathalie Makoma aya na ye koyemba te. La famille kande na yebsaka bino, en tout cas moi nazalaka mingi mutu na ebite batu o balandaka banalise nanga bakoki ko comprendre makambo o nalingi na loba. Nga nature nanga nazalaka mutu ya ko jijaka mutu te. Nature nanga na ndenge Nzambe akelanga nazalaka mutu te keno na ya kofinga mutu te. Nga nature nanga na ndenge Nzambe akelanga naza mutu moko oyo nalingaka toujours mutu nyonso a se sentir à l'aise, mutu nyonso a se sentir considéré, mutu nyonso a se sentir que non awa place nazali makamtu eza ok. Nazalaka bongo, nazalaka mutu te keno nalala nalamuka emata ekita, nalala nalamuka esala emataki ezongaki ekitaki esalaki boye, nazalaka nanga bongo te. Alors eloko o bandeko nanga na koki koloba na dossier pe na situation ya ndeko na biso Nathalie Makoma kande to obeta lisolo ya Nathalie Makoma bandeko nanga eloko kaka oyo nga mama Etoiline Ines TV lelo oyo na koki koloba ezake to pesaka pe Nathalie Makoma chance. To pesa ye chance bandeko nanga. Dans la vie soki to kosunga Nathalie Makoma biso ba Congolais nde tokoki kosunga Nathalie Makoma, biso pe ba Congolais nde tokoki kosala keno Nathalie Makoma akende musika, biso pe tokoki kosala keno Nathalie Makoma plutôt to banda kolinga ye, batu ba banda kolinga ye, batu ba banda kolinga ye te, biso moko ba Congolais.
Na ndenge toza boye toyebi il y a tant de personnes o babanda makambo ya nzambe na ba famille na biso kutu n'en parlons pas. Toyebi biso nyonso parce que lelo tobeta lisolo ya Nathalie Makoma parce que toyebi ke Nathalie Makoma aza personnage public mais na ba famille na biso toyebi ba réalité oyo ezoleka. Combien ya bandeko na biso na ba famille na biso oyo babandaki ko sambela lelo o basambelaka lisusu te bakomi bato masanga. Lelo oyo basambelaka lisusu te bakoma bato ya kindumba. Lelo oyo basambelaka lisusu te bakomi bato ya bisala sala. Combien ya bato na ba famille na biso? Est-ce que bato wana tobwakisa bango? Totikala kobwakisa bango te. Est-ce que bato wana tokendaka epai ya bandeko na biso to epai ya bakamarade na biso mpona kokende tonga bango? Totongaka bango te. Et d'ailleurs, mingi tokendaka na mabolongo na biso na se toke kosambela mpona bandeko na biso wana. Mais pourquoi ya Nathalie Makoma elingaka toujours biso ba Congolais to salango neti problème moko ya munene? Pourquoi ya Nathalie Makoma biso ba Congolais to lingaka to salango neti likambo moko ya munene? Pourquoi ya Nathalie Makoma to lingaka kaka to salango neti? Mais ya biso to tika kango. Ya biso to tia kango mupanzi mais ya Nathalie Makoma s'il faut que to bando tambola nango to koma kako tambola nango ezalaka nini la famille? Ezalaka nini s'il vous plaît boyebisanga nanu? Biso ba Congolais mosusu toza mabe. Botika Nathalie Makoma akendo yemba. Eza kutu na ba musicien mosusu oyo lelo bazoyembela nzambe biso nyoso tomonaka bayembelaka nzambe. Est-ce que êtes-vous sûr que batu wana bayembelaka penza nzambe na busolo? 3 points d'interrogation. Boza sûr que no batu wana penza bayembelaka nzambe pe bayebi nzambe? Eza na batu mosusu apparence na bango mosusu otali bolobi ba o penza nde bakotaka na mozindo na nzambe nzoka batunza bato bakisi nzoka baza batu moko bamelaka masanga soki bozali te. Mais bino na kote na bino bomona kake non bazaka batu bango basambelaka bango nde siko ba Nathalie Makoma oyo balingi bazala na bango ba hypocrite te balingi ba mise lakisa oyo bakoki kolata oyo bakoki kosala bango nde biso tolingi toya kotia bango na ekulusu ke Nathalie Makoma akende ameka kokende na concert wana te pona basuki na ye na elateli na ye mais tozala batu moko ya kotia ka sœur Nathalie Makoma na ba prière. En tout cas nga nazo sepelaka mingi na bandeko na biso oyo bazo sambela balobi mama Étoiline. En tout cas to sambela kaka Nathalie Makoma jour wana nzambe a touché motema na ye. Quand ndenge toyaki koyoka message, c'était le message, si je ne m'abuse pas, c'est un message à pasteur Moïse Mbiye. Pasteur Moïse Mbiye asalaki émission moko oyo batunaki ye concernant Nathalie Makoma bayebisaki ye na émission wana keno tomoni Nathalie Makoma na bandeko na ye balingi babeta concert olingi o conseil nini okopesa na bandeko na ye to conseil nini plutôt okoki kopesa na Nathalie Makoma. En tout cas, pasteur Moïse Mbiye de son côté amachaki na yeba mote alobaki ouvertement que si il arrivait que Nathalie Makoma kande ba obeta concert ye na bandeko na ye, en tout cas na kukumisa nzambe et ma prière que jour wana Nzambe alola a touché motema ya Nathalie Makoma. Nzambe alola a touché motema na ye pour que azongela nzambe peut-être ata na occasion wana ya concert wana molimo mosantu et touché ye parce que selon pasteur Moïse Mbiye alobaki prière nanga ezalaka kaka no ser wana azongela nzambe eza mwa bongo biso pe de notre côté en tant que compatriote, en tant que Congolais, en tant que bandeko ya Nathalie Makoma de notre côté eza pe moi eloko o tokoki kosenga pe epai ya nzambe maloba moko ya kitoko o tokoki koloba pe epai ya Nathalie Makoma keno ndenge eza boye nzambe alola a touché motema na ye biso tokoki kozala batu moko to ya ko décourager Nathalie Makoma te. Et aussi une chose la famille na se ya moyi ndenge toza boye il y a de ces personnes oyo ti ndenge nzambe akela bango ata soki emati ata soki ekiti soki bakomi ka pene ya kokufa nzambe akotushaka mitema na bango pour que bazanga lola te. Mais il y a aussi d'autres personnes emata ekita bandeko nanga ata soki bamati ata soki bakiti ndenge eza boye bakokende na bango lifelo
mutu na se ya moi nzambe ye moko ayebi nini planifia na vie ya mutu. Alors biso en tant que bato, biso en tant que ba Congolais, biso en tant que bana nzambe, tokoki ko banda tovandi tokomi ko juger mwana batu te, tokoki ko banda tovandi tokomi ko loba mabe pona mwana batu te. Esalemaka te pe ezalaka bongo te. Biso en tant que batu tozala batu moko to soutenir ndeko na biso, to priaka pona ndeko na biso, eza bongo. Alors pour moi, eloko ona koki koloba na pesi soutien nanga à 100% et pas ya Nathalie Makoma. Concert na bango nazo soutenir yango à 100%. Concert na bango nazo prier que Nzambe ya lola a se manifester. Je ne prie pas seulement que non Nathalie Makoma a kende kuna ko changer molimo mosantu et toucher Nathalie Makoma, mais nazo sambela ka matin midi soir ya koloba ke non concert na bango succès ya makasi ezala. Soki eza ba plan ya Nzambe ya koloba ke non ndenge eza boye Nzambe akotoucher motema Nathalie Makoma pour que Nathalie Makoma ape sa bomoi na ye pe na motema na ye epa ya Nzambe wana ezaka kama makambo ya Nzambe ye moko. Parce que na ba plan ya Nzambe nga Étoile Nines TV na kokota te pe na kotikala kokota te. Naza nani pour que na kota na ba plan ya Nzambe? Naza nani pour que na kota na o Nzambe asi a planifier? Naza nani bandeko nanga? O nyonso Nzambe a planifié pona Nathalie Makoma ye moko ayebi nini atie na vie ya Nathalie Makoma. Eza mwa bongo. Je suis sûr et certain que touti ko se comprendre bandeko nanga. Soki yo pe ozana moko ya koya ko bakisa, en tout cas ya ko bakisa kana ba commentaire e ko sala malamu. Koya awa te ke non na banda ko finga mama Étoile, na banda ko sabola mama Étoile, koya ko sabola na yo ngate. Ya ko sala ka commentaire na yo na ndenge moko bien. Nga soki batu ba bengi nga yango bomona kanga na yaka pe ko sala ba émission. Soki ba appel ezate bokotika la ko mona ngate. Eza mwa bongo. Alors makambo na Nathalie Makoma kande na yebisaka bino bablo mosusu la famille ezalaka toujours bien to yeto lobi. Bablo mosusu ezalaka toujours et encore bien to yeto beteli yango sete. Eza mwa bongo. Biso ba Congolais eloko ezobomaka biso ezalaka nde tolingaka ko juger to bosa na kakutu ba vie na biso. Biso ba Congolais to bosa na ka ba vie na biso mais to préféra kana biso to ya ko juger baninga. To ya ko juger batu mosusu wana eza penza biso. Et ce qui n'est pas bien. En tant que bana Nzambe biso toza banani pona koya ko juger baninga. Toza banani pona koya ko loba mabe pona baninga. Toza banani pour que to ya to mitia na place ya Nzambe. Toza banani la famille. Hein? Biso nyonso toza kaka batu o Nzambe akela. Biso nyonso tozalaka na mabe pe na malamu na biso. Na se ya moi eza na mutu te oya koki koloba kino ndenge eza boye ngande na sala kaka malamu. Mutu oya sala kaka malamu azalaka te pe akotikala kozala te. Tosalaka bolamu, tosalaka malamu, tosalaka mabe ezalaka toujours bongo. Alors totika Nathalie Makoma topesa ye chance akende koyemba po to biso tokopesa ye chance te. Biso toza banani topesa Nathalie Makoma chance. Aza libre ya ko vivre vie na ye. Na lobi bien la famille Nathalie Makoma aza na ye libre ya ko vivre vie na ye. Soki alingi ke no vivre vie na ngana memelango na ndenge aboye. Ye moko Nathalie Makoma aza mukolo. Aza mwana mukete ba uti ko bota ye pe lelo te aza penza mukolo. Na ki mukolo o Nathalie Makoma aza nango aza libre ya ko zwa ba décision ya ye moko ya vie na ye. Aza libre ya ko sala o ya moni ke no oyo nde eza bien ponanga oyo eza bien te ponanga. Eza mwa bongo. Yango bandeko nanga na lingi na préféré pe koya kopesa mwa conseil. Kande boyebi chaîne na biso ezalaka chaîne na bana Nzambe. Toyaka toujours na batoli, toyaka toujours na ba conseil, tolingaka toujours koya na makambo, hein? Tala kaka bino moko boyebi pays oyo to bisika o batu baza soki conseil ezate soki moi kobakisa ya moi quelque chose batoli ezate bisika wana pepe wana eza ya kokufa eza mwa bongo voilà. Na ye bandeko nanga kopesa conseil kande boyebi mama Étoile ayaka toujours na ba conseil na ye kopesa conseil surtout concernant le mariage, hein? Bandeko nanga s'il vous plaît babino bolanda kanga ezala oza marié ezala oza marié te en tout cas conseil ya liboso nazala moi quelques conseils on a lingi na pesa. Ya liboso conseil eza que s'il vous plaît basi ya mabala. Moi si ya libala il faut oyebaka ndenge nini ya ko répondre ka. Nga nazo kamwa komona basi mosusu omona ake
mosusu ake kosala ba mwa quelque shopping na mobali na ye mosusu ake ka ndenge ezalaka kotambola bake restaurant na mobali kolia mwa incompréhension ebotami omona mobali akomi kogangela mwasi pe de son côté akomi pe kogangelaka mobali esalaka propre te soki moko azoganga moko normalement il faut avandaka kimia nazo encourager basi te ke non mobali asali eloko en public okomi kogangela mobali aza mwana na yo te mobali bagangelaka ye te okoki koyeba ta ndenge nini na kosolola na mobali na yo boza na restaurant boza na shop bosololaka malembe soki oza mutu moko peut-être ozalaka ya bakanda ya mabe donc yo soki kanda eyembala moko il faut se manifester mais quand même yeba ndenge nini ya kosololaka na mobali ezosala soni ya makasi mosusu bomati na transport eza public omona bandeko na biso bacongolaise bazoswana mwasi na mobali bazoswana mobali azoyebisa mwasi kanga munoko mwasi pe de son côté ye pe azoloba yo pe kanga munoko en tout cas esalaka soni ya makasi bozofingisa penza communauté na biso eza mwa bongo conseil mosusu bandeko na nga nalingi napesa eza mpona mibali oyo babetaka basi papa yo moto ozolanda nga yo mosala na yo eza kaka muke soki mwasi asali mwa likambo moko boye mwa likambo moko songolo pakata yo maboko na yo eza kaka obetaka mwasi soki papa ose sentir que non oza makasi kende kasi obanda kobunda tomonaka champion na biso ya karate oyo azalaka nani ya catch oyo ya catch wana azalaka nani abosani ye kombo oke kaka osengi bitumba na ye comme ça bobunda olakisa makasi na yo okoki kolakisa makasi na yo na nzoto ya mwasi na yo te okoki jamais kolakisa makasi na yo te na nzoto ya mwasi na yo te mwasi na yo aza wana te ke non pour que yo oyo banda osala batapage na yo ya kolakisa soki oza mobala makasi to soki oza mobala makasi te esalemaka te s'il vous plaît bapapa mwasi babetaka ye te mwasi ata soki azosala mabe badiscipline ya kopesa mwasi ezalaka ebele na bapapa mosusu oyo bayebaka mwasi kaka silence ya pamba pesa mwasi kaka silence ya pamba oyo tolobaka silence ya pamba mais silence wana ekorijaka mwasi silence kaka olobi ke no awa na kosolisa ye te napesa ye ka silence wana ekorijaka mwasi koleka ta makambo nyonso alors zala mobali oyo okodiscipline mwasi na yo me kobeta mwasi na yo nde te ntango yo ozobetaka mwasi bana bazomona eza kutu na mibali mosusu nga na kamwaka mobali azobeta mwasi azobeta mama bana ta soki baza ya kovanda papa azobeta mama mosusu komona mama na liputa azalaki ya kolata liputa ekwei papa aza ta kuna te ye akontinue ka kobeta alakisa combien ye aza na kanda alakisa combien ye aza mobali ya makasi mais soki oza mobali penza ya makasi ose sentir que non ndenge oza boye na nzoto na yo na kibomoto na yo oza penza mobali ya makasi mais kende kobunda na katiere na biso oyo bosinye kaka kati bolobi ke non lelo awa eza ya koyinda lelo awa eza ya kobeba boke kuna bobundi soki yo koganye wana toyebi ke mobali ya mutu kinganda azalaka makasi ke obandaka kobetaka mwasi ntango obalaki mwana bato mpona koya kobeta ye neti mwana moke neti mwana na yo me bapapa tomipesaka respect s'il vous plaît tomipesaka penza respect ekozala toujours malamu mwasi babetaka ye te yango bomona eza je m'excuse ezaka pasi yo papa soki obetaka mwasi na yo oza pe na bana mibali ye pe tango akokola kwa abali akobandaka pe kobetaka mwasi bana na yo ya basi yango bomonaka bana mosusu bapreferera bakende osala kindumba akomi kobanga libala ke bakobanda kobetanga pourquoi parce que abando omona papa na bango abando obeta mama na bango ezalaka bongo alors yo papa il faut kotikaka bakomportement wana ya kobetaka mwasi na yo ntango ozobetaka basi ozobetaka mwasi na yo oyebi eloko esalaka na motu ya bana na yo mosusu oyebaka te nga nayebi eza na bato ebele baboya kobala
likolo ya kindumba ya papa na bango. Donc ma bazomona papa na bango aza mutu moko kindumba matakita, papa moko avanda kabisika moko te. O mona pe bana basi balobi nga na kotikala kobala te. Tango kotuna mwasi olobi o bala te pona nini libala ezalaka bien, alobi na ndenge na mona mama na biso asufra na ndako libala. Papa na biso kindumba na kindumba. Papa na biso lelo basi lobi kuna basi, mama na biso anyu kwama. Sko mwana bongo yebe na ndako libala akolinga na ye kovanda te. Akolinga kutu bobetela ye lisolo ya libala te. Na suko ko banda koloba ngana botaki bana ndumba te, bana ifo bobala me yo parcours na yo na mama na bango ezalaki de ndenge nini. Yo ozo betaka mama na bango, yo oza mobali moko ya kindumba, oza mobali moko lelo basi lobi kuna basi, yo ozo kanisa ke na bana na yo tongo baokola bango bakondima kobala, bakotikala kondima kobala te. Alors ba papa to pesa ka ba exemple ya makasi ya kitoko pona bana na biso, to zala penza ba exemplaire ya makasi. Ko betaka mwasi na yo te. Ata soki yo papa oza naibi te, naibaka te mibala ngo ya kindumba soki balukaka nini libanda. Omona mobali mosusu kutu ata kutu ya kofuta ndaku na ye moko azokoka kofuta ndaku te. Ata kutu ya kolia na ndaku na bango azokoka kolia te. Ata kutu ya matakita azokoka te. Mais azo préféré azala na basi matin midi soir. Azala na basi lelo e mataki lobi kuna ekitaki. Lelo e mataki lobi kuna ekitaki. Menanda kuna yo mosusu bana bazolala kanzala. Yango balobaka toujours mobali oyo akendaka liboso aza mobali oyo azalaka na mwasi moko, me mibali oyo bazalaka na basi mibale misato, mibali wana bakendaka liboso te. Alors papa soki oza na besoin ya vie na yo ekende liboso, vie na yo ebonga, ozala mutu wa malonga na vie, zala mobali ya mwasi moko. O nyonso zoluka libanda. Mosusu ba papa mosusu bazalaka parce que amoni mwasi na ye aboti. Mwasi na ye aboti, c'est fini. Mwasi na ye akomi mabe, mwasi na ye azali susu kitoko te, akomi koluka sikoyo libanda. Atala libanda basali nini? Libanda oya libanda alataki nini? Oya libanda akendaki wapi? Oya libanda azongaki wapi? Me abosani ke kandenge ozoluka mwasi ya libanda, yo pe de ton côté okoki pe kobongisa mwasi na yo. Kandenge ozobongisaka mwasi ya libanda, okoki penza kobongisa pe mwasi na yo ya ndaku. Obongisi ye penza akomi mwasi moko kitoko. Obongisi ye penza akomi mwasi moko kitoko. Osombeli ye mwa mafuta, mwa bakabelo oyo ozomona ka libanda, oyo ozodepansaka bambongo. Omona pe batu mosusu bakomi pe kolula mwasi na yo. Yo moko personnellement okomi kolula mwasi na yo. Obongisaka basi ya ba mabala na bino. Yango bomona ba bénédiction mosusu ezokotaka na ba vie na bino te, parce que il y a de ces personnes, il y a de ces femmes, il y a de ces basi oyo bazo mirimire na kote na bango. Soki mwasi azo mirimire na kote na ye, azo mona mbongo malonga te. Kolia malonga te, kolata malonga te, yoto ata soki ozalaka na musala moko ya malonga, mais yeba ke aussi longtemps que mwasi na yo akobanda ko mirimiraka, yo pe okotikala kozwa ya malonga te. Ezalaka bongo. Nga nayebi couple moko babalanaki mobala bando iluzwa mbongo ebele. Kando tolobaka mbongo, siko kozwa mbongo ebele wana mobali se fini mutu makasi ebandi. Mobali akomi komimona yende aleki batu nyonso. Yende matakita. Ka ndenge ezalaka kovanda, mwasi azomona ka verite te. Mwasi azomona ka verite ata muke te. Ata kutu ya kolia ya kolata, mwasi azomona ka verite te. Mwasi akomi ko murmurer chaque jour. Akomi ka koloba na mobali nazomona verite te na bambongo oyo ozozwaka. Ozozwaka mbongo malunga na musala, me oyo yo oyelaka nga eza mbongo malunga te. Nayebi te soki eza nini. Omona mobali mosusu akomi kofinga mwasi. Mwasi akomi kolobela mobali kandenge ozofinga nga awa, toza kaka awa. Si réellement mbongo oyo zwaka nde mbongo lakisaka nga, ba continue kofuta yo ka bongo. Mais soki mbongo oyo lakisaka nga eza mbongo yo oyo zwaka te,
en tout cas place wana ekangama bandeko na nga totikala kovanda ata 2 ans ya pamba te jour mosusu kovanda ka boye baye kolongola bato na mosala. Pourquoi? Parce que mbongo na mosala ebande okota lisusu ya malonga te. Alors il fallait retirer quelques personnes à mosala. La première personne oyo azalaki sélectionnée pour que ba retirer c'était mobali ya ndeko oyo na uti kobetela bino lisolo, la famille aganga alobi na batu nyonso et pourtant nga nasalaka mosala na nga bien. Chef alobi soit eza te balongola ye na mosala. Siko akomi kokemba akomi koloba bino basi na lolemo na bino ezalaka na puissance ya makasi na tikala kondima te. Tala lelo oyo mosala euti kosilanga. Tala lelo oyo naza lisusu na mosala te. Wana nyonso eza kaka bandeko na nga toyebaka kaka ke na se ya moi ndenge toza boye. Surtout mwasi bapimelaka ye te. Mwasi na yo ya ndako lakisa mwasi na yo mbongo. Lakisa mwasi na yo mbongo. Au moins que soki oza na mwasi moko asalaka ba dépense ya pamba. Mais soki oza na mwasi kaka mwasi oyo aza normal. Ayebi koko ndenge nini ya ko gérer makambo, ndenge nini ya ko gérer ndako na ye. En tout cas aza mwasi ya osimbaka na maboko mibale. Mais soki ozalaka mobali parce que nga naza mobali kande to monaka mibali ya biso ba congolais. Parce que nga naza mobali mbongo na nga niza mbongo na nga. Ekozala yo ka pasi pe mawa. Mwasi soki atieka mabolongo na sie c'est fini pour toi. Eza bongo voilà. Yango moi conseil na bandi na lobi conseil penza ebele na je suis sûre et certaine que ekoti penza na matoi ya bandeko na biso ba congolais. Kande to beta lisolo awa ya Nathalie Makoma bandeko na nga en tout cas to soutenir ba Makoma. Pas seulement Nathalie Makoma, mais plutôt le Makoma to soutenir bango. Bisonde to koti ko soutenir bango. Bisonde to koti ko sala que non. Ba makambo na bango ekende liboso. Soki biso to koya ko soutenir bango te bandeko na nga ekozalaka pasi pe mawa. Biso ba congolais to yebaka pe ko se soutenir. Ka ndenge biso nyonso to soutenir Constant Mutamba, to soutenir pe Nathalie Makoma, to soutenir ba Makoma ekozala toujours bien. Ngana lobaka toujours ezana ba makambo mosusu peut-être que lelo o komona ezaka Nathalie Makoma mais yo pe oboti. Peut-être que lobi kuna ekozala mwana na yo soki eza mwana na yo azalaki na makambo mokili lelo akomi kolinga kozonga kendo yembela nzambe bato bakomi kofinga ye bakomi kojije ye est-ce que okosepela soki yo kosepela te na bato bafingaka mwana na yo alors yo pe de ton côté kosala ngo te pona bana ya bandeko mosusu te ezalaka toujours bongo yango ka conseil inga penza na ye kopesa bino to soutenir bango à 100%. Tokende si faut que batu o baza na France, je sais que déjà ba billetterie déjà ici et sili. Parce que je me rappelle c'était au mois d'avril de juin na sala ki moi émission déjà ezalaki kaka ba VIP déjà ba billet nyonso sila ki ezalaki kana ba côté mosusu o il fallait ko somba ba billet mais bando kende déjà mbangu na yaki d'ailleurs ko sensibiliser batu ke non il faut bo somba. Je suis sûre et certaine que ma billet déjà batu basi ba sombi ba o nyonso ba somba ki ba billet to kende ko soutenir ba Nathalie Makoma ba o nyonso bazoya ko finga Nathalie Makoma s'il vous plaît qui sommes-nous pour juger les autres toza banani pona ko ya ko juger soki yo ko linga te ke no batu ba ya ko juger yo te yo pe ko ya ko juger baninga te parce que za ba makambo mosusu biso de notre côté to lingaka te ke no mutu aya ko yebisa ye 1 2 3 mais biso tozalaka toujours prêt ya koya kolinga kosala ngo na bavia bandeko mosusu eza bien te oyo kolinga te ke no batu basalela yo te kosalela ngo pe bandeko mosusu te soki okolinga te ke batu bajijaka habillement na yo te batu bajijaka mode de vie na yo te de la même façon yo pe koya kojije baninga te tika baninga bavivre vie na bango na se ya moi mutu na mutu abotama jour na ye mutu na mutu abotama na ndenge na ye mutu na mutu abotama na ndenge ya kiye moko alors yo koki kobanda te ke non na banda kojije baninga na banda kolakisaka baninga mosusu nzela ya ndenge nini na kovivre vie na bango ezalaka bongo te donc vis ta vie tikela batu mosusu pe ba vivre ba vie na bango ekozala toujours et encore malamu mingi voilà bandeko na nga tokomi na mwa suka partage na biso pona bandeko na biso nyonso o batielaki biso ba j'aime te en tout cas tokosenga na bino botiela biso ba j'aime video pe etambolaka soki ba j'aime eza mwa ebele
Bosali la biso ba commentaire la famille, bosali langa partage mon combat, partage ndeli kambo. Nalingaka penza ba partage na bino, na sipilaka pe na ba partage na bino, ba partage na bino nde esalaka ke ba émission na biso ekendaka pe liboso tozwaka pe quelques abonnés na ba partage na bino, parce que y a aussi d'autres personnes peut-être bazalaka na besoin bayokaka ba mateya, il y a de ces personnes bazalaka peut-être qu'on a besoin bazala informer. Voilà, tokomi na moi souka partage na biso la famille, et surtout permettez-moi de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.